pour soutenir ndeko na bino naza mwana na bino tala vraiment était quartier était quartier ça était critique mutu moko te akoki accepter mutu azala na quartier bon mais tellement tolinga yango bon toyaka kaka tayaki kotala bamare yango mpe nayebisaki bino ke boya to visite mpe quartier mais na minute oyo nalingaki bato nazala kaka koto nazali bayede nga ata na bagarantie koforce nga ata bagarantie ete banini esala mpe bien mais merci mpe na bandeko oyo baotalaka biso bazwa vraiment temps ya kolanda émission oyo malamu badécouvrir vraiment ndenge nini tobandaki émission oyo mpe ndenge nini tosukisela. Voilà, merci de boule. Moi, numéro de contact et peut-être dans mon téléphone contacter. Bon, numéro de contact, il y a WhatsApp, il y a plus 243 81 62 93 765. Oui. Plus 243 81 62 93 765. Moi, je suis venu sur Robi, et Batali. Et c'est un peu de soutenir le début. Na benga ibino boya ana quartier oyo ngomona ita quartier ni naza déjà libanda vu que bango ndembu ba futela nga déjà ba palais ba continuer ko idenga on azonga na ndeba boki ngaki ke na la sa ba image oyo presque ba mona vraiment ita quartier ningi zaleli dao nyoso mabele na mabele na nga. Ah, da des boules donc. Ah, so touché ngai. Voilà. Touché mbana mbanza. Aïe. Mais il peut au cas ça rappelle qui sent. Ah, moi je suis un artiste intouchable. Oh. Na bien, simple qui mais na bouille on a du métier en zéro à parler. Et des boules. On a parlé na guité ma vie. Tout ça on a dit la misaka matembele batokisa koto kununa soma kununa wana nzambe aza nzambe oyo atiki biso nete na lupango mamoyi bazwaki porte ya lupango bakende yango bakoti na ndako awa bapie batolo nyonso bazobeta machete na bana kisenzi babomaki moto kote wana awa epa na nga bapasolaki mwana moko ya Mbanzalemba Moutou. Et puis maman précisait bien zone nyonso bozomona oyo l'état a longola ba habitant ya bakolo ba parcelle oyo apesa bango ba parcelle na Tchadi pour que ba libérer pour ndenge mai mbula et l'état abiki awa balelaki mingi bakoma ba habitant ya Tchadi bapesa bango ba parcelle na Tchadi awa ndenge maman lobe koma ya l'état bourgmestre yemoko alobaki basala babilanga muta déranger bango te pour que zamba oyo ekomaki na insécurité bakomaki koboma bato na kati ya zamba oyo yango bourgmestre alobaki balongola zamba basala babilanga pour que lumière ekota mpe sécurité ekota eza na artiste moko afandaka awa mingi bokoyeba ye mingi mpe bokoyeba ye mpe te bokodécouvrir lokola émission na biso ezali découverte tozodécouvrir ye ngai na bino na babone na biso ya 3 Exact Production TV toujours découvrir tout de suite là toujours bailler nani et voilà tout découvrir et la cadre de découverte oh Evesano. Oh ah bonjour moi nazali na nsima kuna na pise me namoni kaka obetaka porte. Voilà, chers internautes, abonnez na biso ya 3 Exact Production TV et j'espère frère nanga oyo et mingi boyebi ete mingi pe boyebi et se présenter na bao boyebi ete ouais comme on a artiste Déboule on a papa Charlie Nongi de loin na sepeli mingi na visite na c'est un plaisir à tout. Nayebi te masolo nini oyo nini na poto so voilà mwana papa Charlie Videla Nongi bayebi te mwana papa Charlie Videla Nongi mwana na ya boti ya famille te ya musala te ya nini préciser bango
et domaine na yo ezali nini? Ouais, naza artiste et comédien. Ouais, ouais. Naza artiste et comédien, tant on a le moment na Charlie Nongi, pas vu de loin. Ouais. C'est que naza artère na ye. Ouais, ouais. Na wana na on le baki. Moi na Charlie Nongi vit de loin, artère na ye. Ya tout vient de Dieu. Il papa vit de loin. Ah, na combo ya Deboul. Na combo ya Deboul. Voilà, merci Deboul. Et biso toye lelo awa toza api. Awa toza na quartier Banzalemba. Banzalemba, ok. Na milieu ya maman côté maman vandaka. Parce que toza na commune quartier Banzalemba commune. Toza na kati ya commune na Lemba. Quartier Banzalemba. Banzalemba. Ok. Awa toza na avenue. Awa toza na avenue Bandundu. Voilà. Est-ce que vous voyez na Lemba awa toza na combien de quartiers? Ah, na Lemba. Vous allez 16 quartiers. 16 quartiers. Oui. Waouh. 16. Ba quartier ni koza na ngona mutu. Watu kitala biso muke. Je pense que nga vraiment nga Deboul on a tambola vraiment na Lemba o mais on a hebi vraiment na circuler na quartier na Banzalemba. Yo la la Banzalemba. Ceux qui na kena avenue on que oleki na tout na quartier mais na tout na quartier na hebi ka avenue ka ici. Voilà siko na ba bonné na biso ya 3 Exact TV production balingi to tambola na Deboul to mona quelques avenue ya Banzalemba ya quartier yo vandi et ba découvrir ba activité nini les gars na quartier Banzalemba. Est-ce que ils ont une sécurité? Tous en sécurité. Banzalemba boza bien na ba mambo etali énergie courant mai. Est-ce que Banzalemba boza bien na mambo etali ba route? To Banzalemba boza bien na makambo etali kolia ba cha ba biloko ou comment? Et j'aimerais que tozo sololaka tozo betaka yo ne mutu siko to tambusanga ngala zaka wana pona ko signifier puis ko questionner mais yo nde mutu ozotambusanga et okoyebisa ngai ba bisika nini oyo vraiment neti boye awa obaki waveni nini? Bon oyo eza veni Kutadisa. Oyo eza Kutadisa. Deboul rapidement oza ekolo nini? Naza Moluba. Chimidiwani chimetuani leke la moto ya betongo na tele wa Molubakin no kasi foi bandambu mandambu ka yeba te hotenga voilà pour cette ko na yokaka expliquer batu place tozali na Chiluba wala pasona bominga bunda na ngaka parfois ba connaître nga so tuninga mukongo na bunda na mena ozalo kwa bango te po biso toza ya bakini parce que Moluba ya kini line oyo bimisa betete bakasi ya ngwana ozana na kokate labo bon na ya Moluba na yokaka mais neti ba morning yo yokaka wetu au malukai malubimpa papa mukaza Moluba to mama bon naza vya Moluba 100% papa Moluba mama Moluba mais sikoyo Moluba mambo botamane na kini mais ba papa on pe na mama balinga olobisa biso ba Chiluba ngote moi oyi bango ndeni sikoyo awa to banda wapi to na biso wa to bando tala biso ata boye to matana biso boya wasano Chiluba oyo ulukelanga makambo na yo Moluba ndeno yebi Chiluba te sano Chibimpa wani lekela chibuziki nini bole wana soki mangala mami bani oye baka babiloko wana kende place moko boye batuni oza Moluba wi na Moluba bon pesa biso mwa sola okute ndeti boye okute na ingénieur Augustin Kaninda Moluba moko boye na Kisasa sola ndeni te bon tolia ngo kaka toluka méthode nini to bakisa po toyeba ngo ouais depuis là eza langue na biso wow maman zotina maman bonjour bien bon avenue obo commercial so ki beaucoup de matière so yo keboye so ki so mati mo beaucoup mataba kera Jamaïque non so kana katale ni so katale mbako mati ya kera Jamaïque il faut pousser les sous que vers tendance so boye so le bokende boye
okende kisensu kutadisa koti na connexion mais bimi sous kutadisa nyonso toujours na kati ya lemba yo monde tokende boye tolakisa mpe na makambo événement ekomaka a na quartier mazombe événement ya bitumba ya bakomuna na quartier mazombe na bana otaka ya nzela eza nde moto ezobima solo eke nango mais tomoni mpe baosala bato bafokuna likolo kota le concert okota le papier chez le copain oui bah ça va visiter Manzalemba. Oui, ouais. Pour le temps où on a la place à Munda Poto, il faut y aller. Tout à l'heure, papa Charlie Videmé, il est dans les grands formateurs. Tant que tu vas déjà faire le problème, il faut que ça la télé. Bon, et toi, tu es médecin, et tu as aussi perdu cela pour la frontière, il a certifié, tout ça, il y a la frontière et un magasin. La frontière, oui. Ah, ce que tu vas faire là-bas, activité, tu vas faire là-bas, jardin. Ouais. Ah, bah, jardin, bah, tu vas ballon à Bilanga, là-bas, ok. Bah, nini. Voilà. Donc, pour ça, on a beau, pour mon appel. Nini. Il se fait dans le magasin, bah, tout ça, là. Attends, on a dit ça. Oh, magasin, ma côté, les amis. Il y a seul. Pour la frontière. Dans côté activité, ça va Bilanga. Ouais. On va activité Bilanga là, la télé. Manzalemba. Depuis le côté de Manzalemba. Voilà Botami vraiment Manzalemba. Le grand frère de Botami. Yo Botami na Manzalemba, Kol na Manzalemba. Ouais, Botami na Manzalemba, Kol na Manzalemba. Moi na vraiment Manzalemba. Donc muto koso ma bela Manzalemba. Muto koso na éviter. Il était vu que ceux qui font ma foule, moi, vous allez. T'es autonome. Ah, merci beaucoup. Et c'est comme là, et à façon, nous allons faire handicap, et que nous n'avons pas menacé. Ah, bon, non, on a coûté en occasion à la tête. Ah, bon, non, on a coûté en occasion. Tu as qui m'y tenait, tu vas qui m'a eu pour qui m'y. Ah, ça, on a coûté en occasion. Non, mais on connaît que c'est des biens. Faut battre la langue. Faut nous battre la langue. Surtout,
bokobenda bimaki sensu yango wana bato bauti lisensi kuna likolo na bato bauti Mbanzalemba balobimba na kati ya terrain netre jaune rouge sikoyo nde ambi naza deja kimekota yango awa mpe ezalaka bar moye batyaka bilo ezalaka te ndenge kimekota oyo ezindi sikoyo mpona bambula oyo sikoyo kolo lupango nda super parce que est-ce que on reconnaît que quand lupango na ye to ekena nini akomisango sikoyo nini place ya bilanga te asomba yango mpa tonga mai ntango akomoni deja tongaki deja eloko ekeri deyani akomisango bilanga oyo la frontière ye po yaka soko otala ndako na ngai ndako na yo ndako na ngai oyima gérant ayebi yo naboye oyima la frontière yo mono ndeni soki vraiment boza besoin ke oya visiter des boules mais le beau kota combien fois la journée nakota combien ça non ndako na okota combien naza na rt naza na rt nyonso naoyakakaboye eza bachamba qualité ya bavip ezala na kati tozwa ta père na biso mpe bonjour tata vraiment biso émission na biso ezali découverte todécouvraka baquartier bacommune et puis toya kodécouvrir deboule awa na quartier Mbanzalemba tolingi toyeba na quartier Mbanzalemba bovivaka ndenge nini bon vivre dans quel sens il faut sens na basituation tout sécurité et makambo tout donc bato baroute na bino banzela et puis fanso bofonctionnaka baactivité nini oyo eza vraiment à la top awa na quartier Mbanzalemba. Bon, en fait, merci pour la parole, monsieur le journaliste. En ce qui concerne d'abord la sécurité, tout ça qui dans l'insécurité. Dans l'insécurité, ça fait au moins un bout de temps. Si tout ça qui dans l'insécurité, vu que Konzamboka, Batali qui a trouvé vivre bon temps même population, on peut tout dépendre un peu du gouvernement quoi. Et puis tout ça quartier Mongo, tout ça la commune à Lemba. Commune à Lemba, la commune du savoir. Batali qui a trouvé vivre temps dans l'insécurité, qui mise en place Mongo pour que et si ça insécurité on a. Comprenez? Batali va conduire Bazawana, conduire Tembelazan comme chargé d'opération. Azawana, non numéro 1 à Bissazawa. Sans oublier que le major Dragilani a supervisé tout comme la Kimia Lelo. Donc comme la Kimia Lelo grâce au major Dragila, on a bien donc il est vraiment à féliciter. La minute où tu as même 1 heure, 2 heures. Donc la minute où tu es à l'aise. On a chargé d'opération, à l'aise, tout le temps sur le terrain. So, nous, il est censé descendre sur le terrain pour mener des investigations et puis à mettre fin à nous. Donc, tout ça, pendant qui nous tambola erno souligne, tout ça, et l'activité est à la base, les jeunes, pour chaque millier, ils ont une activité, les jeunes, à la base. Et dans le quartier Mbanzalemba, l'activité est jeunesse à la base, ça trop. Bon, en fait, en ce qui concerne les activités, tu se focalises beaucoup plus dans le football. Ah bon? Oui, tu te focalises beaucoup plus dans le football, mais tu as la difficulté, il y a ma casse, tu as un problème avec le terrain. Ok. Tu as vraiment un problème avec le terrain, il y a ma casse. Ok. Personnellement, pour ça que la saison sèche, il y a la mouki, na kei se distrait à tellement mouki, na ça la risque corporel. Maintenant ça on est. Tu as vraiment, tu as un terrain pesaté. Tu as un terrain. Est-ce que comment vous avez un terrain mais l'activité na bien football? Vous avez hier ou comment? Oui. Là, vous avez raison. Tu se déplaces, tu reçois transport, tu as une tendance, tu as un terrain à Moamba.
ya Mbanzalemba kuna un grand marché kuna terrain moizana to beti bale soit to se déplacer toke na Lemba comprendre donc na Lemba juste dans centre ville na biso toke ba Teresa kuna to se distrait puis to yozonga donc to obligé soit to za poser terrain faut to futa transport to kende to ke beta bale ndenge lobi ba activité na bino ezali football et c'est que boza pe na ba fruit pour déjà ba bimi ba joueur ya Mbanzalemba o ba brûler ba beta pe na ba grand club ya mboka o toza ba joueur ebele o ba bima na Mbanzalemba o ebele ba misupe na minute oyo ba se retrouver pe na ba pays étranger donc oui ba kombo na bango po émission oyo to poussa na biso mo muke po ndenge to lo ba beza monde entier bazolanda biso et partout et ba joueur na bino pe pi ba habitant na bino ya Mbanzalemba ba Holanda bino et yebisa biso ba joueur nini oyo ba briller oyo bana ya Mbanzalemba oyo lelo ba ali banda na Europe to na Kinshasa na ba grand club pe ba Holanda Mbanzalemba eza quartier moko eza vaste Mbanzalemba eza quartier to se faisait kana petit tandi outil donc so to bi Mbanzalemba to ko bana kalam ti jusqu'à arriver à les tendances donc comme en tendance il y a des joueurs au babima mais tellement que ngai vraiment ba kombo na bango pour na clair na maîtriser ngote mais to misa ba joueur to misa ba débulio ko yeba mo quelques ba joueurs ba bimina Mbanzalemba to misa ba joueur rebelle pour na ba compétition oui parce que eza ba joueur rebelle ba bima na quartier Mbanzalemba ndeti Riki Outa non Riki aza mwana ma Riki araignée de koto abeti ba le koto vraiment carrière n'est vraiment koto mais aza mwana nde ate vraiment na makala toujours neti Fabrice Ngoma mwana Mbanzalemba donc avant ni adeba pe o abeta na Canciel akenda nini donc ba joueur ebele misu basala ba déplacement za ba dans pays étranger mais ce qu'on est to lobara soki na libota bana ba botami ya liboso ba zima kolo ba kei ba ra ko soutenir ba batika na sima est-ce que ba lokola bino ba activité na bino za football ba joueur na bazonga pe pona ko motiver bino bozana se bon ba joueur wana pona ko zonga totalement ça c'est trop dire mais ce qui est sûr ba beta quand même tout et tu beti tout tu vandi tu se distraitement muke azongi donc on va ko le bakaya vraiment merci beaucoup na temps possibiso na kei po ya mibiso biso tozo continuer kaka parcours na biso tozo tambola kaka la frontière toi la frontière vous la ba 3 fois par jour bonjour chef gérant biso yo ok tout ça babi a tu na Mbanzalemba Mbanzalemba ezali milliers ya ba joueurs ya ba jogo mais yo tili bango so hotel o bon bon carrière te bon non kaka eza joueur tous a focalisé dans football et aussi des jeunes talents ba misia pe bazala koto lokola ba Christian Dakumuda leader na biso abima na Mbanzalemba tel que nga pe na za DJ DJ tozi DJ toko yeba kombo nga komona nga de backer les backer DJ de backer DJ pour blelo to komona des style ba DJ ya ba bar na ba DJ ba yemba ka nga naza vraiment DJ disco joker il y a disco et discothèque vraiment disco joker OK DJ biso toye chaîne na biso zali 3 Exa Production TV et balandaka biso partout dans le monde et ceux qui appellent na batu di banda ya mboka oyo vraiment ceux qui bayebi yo oyoka téléphone na pe ko sonner et ba oyebi ceux qui ba moni na 3 Exa Production TV biso to se focalisera mingi na ba découverte to découvrir ba quartier ba commune ba milliers ba lié moko ezaki ezana ba eza moins MP donc to biso to se bazara mingi wana depuis le to yaki na quartier Mbanzalemba presque to partager déjà mingi na ndeko na biso azalaki wana gérant to partager pe mingi na debout et na yo to linga ka to zo moi ba mot de la fin et nino ko koloba pona population ya Mbanzalemba et puis pona ba konzi ya mboka na biso et puis pona bourgmestre na biso ya commune ya Lemba. Bon, justement, on a remercié grandement pour la bourgmestre Nabiso. Premièrement, la sécurité comme vraiment dans le quartier Oyo.
ceux qui vraiment l'autre comme en sécurité et ça pour na bango ba kondi na biso et puis deuxièmement la mise en place so ba tchela ki biso ya ba kondi lokwa ba kondi matembele bango ne vraiment ba pesi kimia lisusu vraiment na quartier na biso oyo et on m'a remercié bango place baza vraiment ba koba toujours ko kanisa ka population ya quartier oyo Mbanzalemba et on a pesi bango vraiment merci mais tout le monde va pas belé pe zinia ba kolo longo ba tika ngo ba kende comment on a part à l'état to bazaka ka bango ba propriétaire et ba parcelle au bazali baza bayaka pe balandela ngo je crois au mona ba bilanga bango ne bayaka basala bilanga ti ba mapango ekenda po kala mona biso vraiment eza vraiment canalisé té yango eloko pe to tout aka cité na ba kondi na biso ba olanda biso ba carnivore makasi ou bien la chaîne na biso elekaka partout dans le monde batala rango même ba diaspora oyo et sungaka pe batu ba population ba meka un peu ko canaliser mai na biso pour toi en temps la saison sèche et on monte toujours à moins kimia koto mais surtout comme la temps la saison de pluie koto population vraiment koto ya sebo e balelaka vraiment mai débordaka bandako bo mona oh so ba tumbo na beleza ta ba 4 niveaux ba 7 niveaux oh oui Mboule bete dindi ba matisi mboule bete dindi la saison sèche ba madi on un mot ba propriétaire ba parcelle balembi ba keke ko kufutela ba misusu ba kena pa bandeko ba misusu ba la koki ba somba ba quelque part ba kenda yango to la même na ba diaspora même na ba konzamboka na biso ba penser pe na population ya quartier oyo pour tout ça vraiment na commune moko ya bato mayele prévenir uniquine ils en a commune à Lema yango ma ba penser pe na population ya quartier vraiment merci DJ to sepeli mais ce que côté masola ba chambre ba activité na bino pour tout ça na Mbanzalemba pour muto va chambre et auto bingara nuit et puis journée to bingara ba kino to mesana passage et ça ba pris na ngozandeni bon vraiment ils a place biso to yaka ko se reposer to yaka peut-être pe tout ça la rappel ba réunion de jeunes awa et belé awa le roi passage ils a 5000 francs nuit ils ont 10 000 francs donc ils a vraiment la chambre ils a awa ils a la normal banda ça m'a normalement et puis ça biso passi pour mutalo nga peut-être monga fula ya kota ya kopema nzela ya mutuka ezalaka te c'est vrai ok traçage a bien ils a tout droit quand avenue bouti ti salongo donc tout droit directement mais pour côté la koto yo to kota par tendance nde moto ko ya etikio ti awa mais ceux qui ba kondi ba penser pe pour na nzela mutuka et ça la biso pe lisusu bien le ba penser kana ba commune mususu na ba quartier mususu eza ba banlieue to yebaka ba malweka kala mutuka kota tembelo ba malweka kota mutuka kota banjil brosse mutuka kota ka poni biso te ba habitant ya Mbanzalemba yango to senga ma soutien na bango même na ba diaspora ba soutenir pe quartier pour il y a de jeunes talents au baza awa ba potentialité vraiment ya makasi za prévenir le quoi artiste ya so déboule ngape na za DJ na za DJ ya brasserie Bralima ouais tout ça pe na ba musicien le quoi Patrick Beckham Johnny Mbembe ou uta pa kabose do aye akena pa bina filé lelo aza pa Patrick Beckham il habite ce quartier précisément dans l'avenue Oyo Lubumbashi. Donc va penser pour la population habiter à Mbanzalemba. Merci beaucoup DJ Tosepeli, bonne journée là. Merci à vous aussi. DJ de Backer. OK. De Backer. Yo mo mi pesi déjà réponse. De Backer. De Boulingo ba. Débaquer. Yo apembe na iniki. Donc on a déjà débat cœur. C'est que on me pose déjà réponse. Débat du cœur. Yo mo discuter na motema na yo mais tuna il a qui sini. Débat cœur moni. Yo mta apembe na iniki. DJ débat cœur. Bon ngana tkel kana ba débat na ngana motema. Ça va. Merci. Vraiment cher internaute merci to tu solo la DJ débat cœur et boyoki skoyo na lingina komela ba père DJ to mais bino botanga ka ba kombo vraiment cher internaute ndenge tozo la cabine toujours na Mbanzalemba tozo continuer toujours découverte na biso toyoka ki insécurité zala ki makasi awa Mbanzalemba na Kisentu
Mais tout de suite là, toujours like Sabino, toujours sur la bino, et l'ombe oyo, et l'ombe, je dis bien l'ombe oyo, basilisi ba des autres dans la micho ko kat ko na Mbanzalemba. Na kena sombi kwa ngala poisson na kisentu na zongi na yo lia la ngwana bosa ni pe pilipili na keso sumera tseninga pilipili na zongi donc to zoyer et apesa biso be stratégie nini oye achaki en marche pour que marambo tout esila. Et bonjour Mokonzi. Ah bonjour Molobeli Mboka. Bonne santé Mokonzi. Te na ngolo na Nzambe. Vraiment santé ça. Wawa. Mokonzi. Et toye na quartier Mbanzalemba bisika oyo bino boche tranquille. Premièrement vana banda ko poser ba mituna et tolinga ki yo loba liboso ya micro na biso ya 3 Exa Production TV. Merci Molobeli. Eta ke Molobeli Mboka tozana besoin kimiza la Mboka. Omondi na telemi na watala ngambo to elaxi Mbanzalemba na frontière na Kisensu to na watala Kisensu na watala pe presse naza. Bon bana na biso ya Mboka mabele ya Congo ya Kisasa ya précisément koto toza ba mitaki bango l'état ba mitaki bango Nzambe ba komisaki mabele oyo bango nde ba utiliser batu ba simi machette ba komi contre Nzambe contre l'état ezangate Nzambe lokola pesa ki ba konzi na biso makasi bandana na président de la République na ndenga ya pesa ministre na biso Peter Kazadi ko bima e ko na ngonga Peter Kazadi na général Soka Songo na colonel na biso Ifenge na Mwamba o salaire ba ko salaire pasi trop mingi na major na biso Dragila biso tozana biso bato to ndima ki charge ya ko batela peuple na biloko na bango et loko biso no to tiena volontaire awa bongo parce que awa so tie bongo te o boyo sala musala po bano ba machette o kima bango ngala lo bakaka ba konzi ba ala kisabiso nzela malamu ba konzi ba ala kisabiso to kangamana bala mabete ba konzi ba ala kisabiso to kangamana miibite ba konzi ba ala kisabiso to botola batu biloko te ba konzi ba ala kisabiso to batela peuple na biloko na bango parce que biso to komi ba très to komi ko compliquer ba konzi na biso to komi ko compliquer Mboka biso bakto ba soda to komi des sorties ba soda ba agent de l'ordre na ba agent de désordre mabelo po kambango foza agent de l'ordre so agent de désordre au kota na ben vraiment to kutani na profondeur la bitumba awa bitumba zaki makasi awa Mbanzalemba bato bakufi ministre intérieur Peter Kazadi ayaka awa général Kasongo ayaka awa colonel Ifenge ayaka bakonzi tout bayaki na tala banati poto terase balakisa ki volonté wana e frappa kinga to biso to zaki po biso to participer na bitumba wana biso nde to zuba mabanga colonel Ifenge beta mabanga major Dragila bilamba e katani major Dragila en katia Rigini nde biso to ndima charge to bi bon bana bo sala to bingala to bi ko to ndimi pasi ya bato biso to ndimi to za atosanga ta 10 francs ne lelo na kati ya Mbanzalemba o bakonzi bazaki déranger ba pemi OK sikoyo loko neza mabe biso peuple balobi ke to batela bino na biloko na bino peuple akomi ko puye mabe to komi deka oui to za deka famille ya bakuluna ya bato mabe na famille babanga Nzambe parce que bato babanga Nzambe baza muke kasi te place bibeko ko ebebiti sikoyo allez ba agent de l'ordre musu ba koti na likangolo po bazwa mbongo ebele ya kobotola biso to boyango esaka nga passe no kaka baloba kaka bokanga ka ba innocent to ko zwa décision to mi pesi kombo banzoi ça veut dire nzoi ya liboke to yaka liboke to kotaka to bandi koluka ba titulaire awa ezana bali bengi Mokonzi Matembele justement na lingi na kota pemba la moko place tout événement ou des autres ali surtout bino la police et bozala kana be stratégie oyo bochaka en marche stratégie nini oyo eza à la base oyo bochaki na mesa pour que insécurité ici stratégie d'abord oyo ba konzina biso na ba pesa biso idéologie ya musala maîtrise
sacrifice. Nakobatela la peuple. To tiena un sacrifice. Ngai na ndimaka o betinga libanga ezunga ngape na zui libanga na bambi yo. Parce que na beto massa c'est yo toi okufi. Mi beko droit de l'homme a okanga. Mais libanga yo ba mingi ezunga ngape na zui libanga na bambi pe yo droit de l'homme a okanga. Mokonzi eloko pe olobi oyo. Biso ba civil to biso population. De se poser une question. Et ça peut bien na 3 exa production TV mon condiment tembele o ya no la biso. Pourquoi tangu batoma bewana babomaka biso babotolaka biso biloko bazo tuba biso ba meli bazo kata biso ba machette droit de l'homme azalaka te. Pourquoi ce qui bino l'état bokomi ko s'impliquer na bango droit de l'homme aye. Ils a un phénomène. Ils a phénomène à Satan. Ils a phénomène à Satan. Droit de l'homme. Azawana pour défendre Moto Baosa Mabé. Mais droit de l'homme a commis au côté de la Moto Baosa Mabé. Et ça sous bangote, et ça satanate. Comment tu ça maté? Ça t'es le côté. Moto Alegin Zambazate. Moi je parle avec Fox dans Mongongo et Nzambe. Na ordre ba konzi na biso. Banda yana ministre intérieur. Ou à la police. Na ba konzi balandi surtout les connaît les fait dans Katia Moamba. Et mon major Dragila. Droit de l'homme, bon font la mission dans droit de l'homme. Botangit. Ah botangi droit de l'homme. Baby c'est minute. Bo makambo ya sécurité. Il y a katit. Vraiment mutu akati mutu loboko. Ba kangiye droit de l'homme a télémioté. Ezaki erreur. Mutu pe bakati loboko azaka l'homme. Ba ngosko erreur peut-être. Parce que abomi mutu. Et quand ba koutela pe mbika soda mo pe kanda toi. Ba kangi soda wana. Condamné. Abomi pona parce que yé abomi pe pona parce que zo voilà ça satan on a bien ça satan botika ba konzi ba sala musana bango ba parents bo protéger pe la police ça veut dire bolinga ba policier bolinga mibeko bolinga l'état bo bomba bana na bino ya mabete bana mabe bo bimisa bango oya malamu bobomba bango parce que ceux qui bino ba para bobomba bana na bino ya mabe bobomi l'état pour l'état zanzambe ta mona partout nzambe ndi mona partout parce que nzamba comme nzamba mao parce que biso to charge wana mbazalemba cette fois-ci année oyo ba ko fêter na kitoko biso kombesilité tozo kota kota zamba to sa musala banzoyi bandi charge toza na tonzo ka singa mulai biso singa kaka wawa mokonzi ndenge bozo bo s'impliquer poto kena bisona ko succès bo s'impliquer et nini bozo mona na service na nini bozo sala to na démarche na bino to ndenge bozo ko mettre sécurité nini o bozo mona ke bino bato boza sur place sa mapinga boza o ezo zanga bino ezo manquer bino po bo bakisa lisusu misala. Ok, on est allé sécurité, le chef va l'écolo, on est allé appeler ça par rapport. Mais dans le cas il y a ici quand vous allez, tout ça dans la capitale, mais tout dans le cas Zamba capitale. Parce que tout dans la ville, peut ça qui tourne dans Bazalemba la frontière. Oh, il y a Bengi, oh Kitala, oh Aming Bilanga. So les gens tembela, oh les gens trop. Mais so les gens paient ma peine bien. Pour tenir Jean-Pierre Kitala, moi on Kitala, moi on a aussi que moi, je suis très intelligent. Campus, c'est ça, côté. Bon, ça, commune, mon quartier, il faut féliciter. À Kangamina Université. Ça veut dire que il faut pas me pépé à l'université. Mais quand moi, je me pépé à Bakoulou, ça veut dire qu'il faut que l'esprit on a pas ça, Yanchik. Vous comprenez? Merci, Nabino. Autant de partout, beaucoup partout. Beaucoup de son vraiment. Les engaïtés, les engaïtés, besoin de tout ça, tout est esprit na musala ba konzipe ba soutenir biso ba konzipe ba côté la biso ba paré belé ba na ba baza mabe bazoka ko gimesa biso ko kena refunda biso mina auditorat na condamné auditorat te auditorat ko condamné te po auditorat za pona discipline ya ba soldat ko tamula mabe aza na raison avant il y a mo ba pesa rapport papa kuna solo ko betre nga munduki boy quoi il y a un problème il akoya ko kanga mais après tant on les a ngote basani ko batele ba mama ba papa o ba kana malokuta ko pesa maloba ya lokuta na auditorat pona ko kitisa courage ya ba soda ba sala musala na terrain et loko na pe comment okimisa ba soda banga so na sa musala na kan biso pe
bato batini tokanga bati tokanga loyenge te tokanga baye bazosala mabe ya esili babinakanga yo balobi te nazwa telefone na yo balobi te nazwa mbongo na yo me baninga nanga basala yango siko bakontina biso balingi yango te epesi sikoyo eloko wanaka biso siko basali bana otondimi tobatela peuple tolongolaka ide wana kanga motu nakangika motu biloko na ye wana biloko na ye nzambe ndalingi bongo nga naloba na force ya nzambe na force ya bakonzi nanga tokobanga te mpo eza mboka na biso fo ezala makasi fo ezala bien partout ezala sécurité toboyi surtout bato oyo bazosala badésordre ya koaleve bato koboma bato écrible na bato ya mabe mpo na nzambe mpo na mboka na biso tokoboma na bino. Merci mokonzi Matembele tosepeli vraiment na passage na yo esali biso bien nzambe atikala na azala na yo bon courage volonté ezala ebele mosala ozosala eza vocation ya nzambe ndenge tolobi nzambe atina moto na moto ya mokili na mission na ye na rôle na ye ezalaki ozala soda ozala mutu ya mibeko mutu ya sécurité pour que otia sécurité na mokili ya l'état te me na mokili ya nzambe vraiment c'est na battre le peuple na salité très chic nga kuti babi mokonzi yo wana na abi mais musicien te mokonzi kaka mokena ka nzamba opambola wawa c'est projet propre ya l'état l'état est propre moni mokonzi mboka chaboy tout droit comment merci mokonzi tosepeli mokonzi na bosanaki na bosani eza na sali indiscipline indiscipline na musala te fona tanga commandant oyo batindelaki biso biso akamba biso commandant prince hein azali yebika nde ezalaka on a 5 esquisses parce que akoyoka ngo amona na tangi yete na kosala mabe na pesi ba konzi nga nyonso ya siati rigini mbote major de la Fox One ba major nyonso ba konzi nyonso bana nyonso ya lemba tozalaka bomoko discipline en tout cas bino penza mba pesa bino susu makasi ya komona ebele bo panza ba information comme ba nini 3 exa production TV déjà artiste responsable ya chaîne oyo zamba pambolo zwa sumayele batila baeba asalo musala pose ba information pour chaîne oyo ki liboso ciao merci beaucoup voilà toujours continuer debout mais nga ina poser question moko na poser ki ngo mokonzi Matembele inazala ki répondre nga mais répondre ki ngo te koto peut besoin un problème ya courant alors. Ouais, tu as un problème en courant. Problème en courant, demander à bon ding tout ça coûte une tu bois courir zaté. Bon ça la rappelle bah 2 semaines peut que courir zaté. Bon. Des semaines c'est trop dire. Mais tout ça la rabis sur ta 2 jours 3 jours. 2 jours 3 jours. Courant pesaté. Bon maille côté mal la pompe to ba forage. Coton de forage. Coton forage na fonde tu wana to mona mai omela. Ouais, ça c'est comment ya libulu. Ya libulu. To comment la total ngo. Za mai ya libulu. OK, ba tu ba mela ngo. Là ba tu ba mela ngo. Là ba tu pe mususu balambela ngo kaka. Mais ce que ba mai ya omela. Bozwa wa. Ni forage. D'abord forage ya romela pezali. Forage ya romela zali. OK. Forage ya romela zali pe forage aussi. Oh ko me rapeza. OK. Les tu ba melango te bonjour ba maman. Bonjour. Les tu za la maman bonjour. Mayo to melango. Zaka ya misala. On est bon, ça va foutre un bon. Bon, bidon mon combien? Ah bon? Mais ça prochain, ils ont protégé, ils ont mon filou goûté. Ils ont la rabo. Kosokola raba bilamba. C'est bon. Waouh. C'est bon. Tomoni. Toujours na banza lemba. Toujours na banza lemba. Et
Deux boules. Quand on a le problème à courant et puis maï. Il va passer. Oui, les qui coûtent des pires dans des mailles. Maï. Donc maï vaut mieux à la rater. Ce qui les bouloutes m'a plein. C'est côté. Maï a omelé à Rosomba. Maï a omelé à Rosomba. En plus, il y a bon faux maï à pompe, faux à salon. Salon. Waouh. La pompe. Si on a un peu sous, il faudra que je cote. Comment ça va mélange dans c'est bien. Et l'indignon il y a 3 Exa Production TV. Bozomo la façon tous dans le quartier Banzalemba, tous baluka. Oh, tous dans l'avenue Lubumbashi. Waouh. Avenue Lubumbashi. Tous baluka na biso. Ah maman va ça la bilanga. Bazaka ba maman ya quartier to ba uta rappel libanda quartier. Bazaka ba maman ya quartier ba misusu bazaka maman quartier te. Soma ba mapango telme koma na ngo ba mama. Oh za ba mapango batu. Mapango. C'est que to beta moi tout le monde ba mère wane bazo lona. Ah. Donc nyoso mapango batu. Oh, letia batika bakenda na bango. Bakenda na bango. Batika ba misusu ba mona tete. Neti on a beaucoup. Petit gars, ma part na biso comme activité de bilanga. Ok. Les que bando vanda pour mboule au cas de ni mboula, ba on sera bandinance. Bilanga. Bonjour maman. Bonjour. Ouais là bilanga mère. Là au salon on aime tout beaucoup la population. Sans vraiment bango bato moi les guinées pe faut kota na nzoto mingi baza focaliser ka balona mingi ba nini ba légumes ba légumes ba légumes tembele la pointe ba nini tokoloba. Mais ce qu'on est balona ba tant mboule banda ekenda te. Bon, je vais te rappeler. Ah, il y a quand tu zoata maman a expliqué biso ata moi mukie et biso tozo découvrir to bi 3 Exa Production TV to mabonga likolo. Maman bonjour. Maman, toi toza awa toza na Mbanzalemba. Na Mbanzalemba? Na Bilanga. Na commune nini? Commune ya Lemba. Commune ya Lemba. Maman, tolingi toyeba no ya liboso a place osa Bilanga. Eza terrain ba pesa bino te za lupangu na. Awa ngana zo sala Bilanga eza terrain. Bato bakimaki na mbula ba pesa bango bapangu na Tchad. Elle ba pesa bango bapangu na Tchad. Awa mutu awuti bango ndenge bakenda aya location te o eza price nanga. Yanga donc comme le roi ya l'état. Burugumesa yebisa biso bosala Bilanga po babanda oboma bato na zamba. Mutu moko te oyo ateka esika. Kaka bosala Bilanga po Bilanga yango ezolesa Congo. Ba mama Bilanga kopani na biso eza ba mama Bilanga. Yanga biso to salaka. Eloko etungisaka biso kaka wa mbula. Soki tokumi na mbula ale biloko nyonso ekei. Donc ba jardin mingi bosala yango kana elanga. Tosalaka na mbula tosali soki mbula ebikundi te tokosala na biso. Soki mbula ekundi tovanda biso na ndako te na sanza simwa tobandi. Siko lobi bato ya kotoyo ba mapango ya kotoyo bapesa bango ba mapango kotoyo bapesa bango na Tchad. Na Tchad. Donc l'état moko apesi bango ba mapango na Tchad ofele basombaka na mbongo te. OK. Merci beaucoup maman biso pe tozoleka tomonika kozolo mingi ya bolona nika matembele na moni. Tolona matembeli ndunda pointe épinard eloko nyonso otomoni tosombi toloni. Mais tu es que koto kulu nezaki makasi. Koto kulu na somo. Kulu na wana nzamba za nzambe.
oyo atiki biso nete na lupango mama oyo bazwaki porte ya lupango bake nango bakoti na ndako awa bapie batolo nyonso bazobeta machete na bana kisenzi babomaki moto kote wana awa epa na nga bapasolaki mwana moko ya mbanza lemba mutu mais na baévénement eleki basiaki bato bakufi mpe mingi bato bakufi bato ya kisenzi 6 bauti kisenzi bongo bana ya mbanza lemba bakufi te bana mbanza lemba commune kisenzi nyonso eyaki awa bapesa bango fungula soki baye bakangi bato ya mbanza lemba bazwi essence batumbi bazwi essence batumbi bapesa bango batorsi yango wana bayaki awa commune mobimba na mbanza lemba ko quartier oyo ya mbanza lemba ebundaki mingi te ebundaki muke wana mwayi te bato balobi lela mbanza lemba kokufa biso nyonso mokolo yanga tozalaki awa babandi 19h mokolo poso ti tongo ya koto ya koto balobi biso tobundaka na butu te tobundaka na moi tozila tokobunda na moi bango mpe bazalaki te bazalaki na ebembe kuna yanga bayaki okita babandi kobunda kuna balungwe ale baye koto tela baye koto kuna bato bakufaki soki 3 soki 4 boy tato oyo kula lupango wana na ngambo azwi lisasi na matoi ekoti ye sikoyo nani bana koto oyo babundi moko ya kisenzo alungwa na kisenzo akatisi na ngambo oyo na kozonga na ye bazwi ye bapapi ye machete vraiment merci beaucoup maman na baprécisement na bandenge offert limbolela biso ke makambo nyonso elekaki awa merci beaucoup tosepeli mama otikala malamu merci mama nzambe azala na yo voilà boyoki ndenge mama alobi alakisi biso na mapangu ndenge bato bakufi bamasasi ndako kutu koloba te bapapi yango et puis mama précise bien zone nyonso bozomona oyo l'état alongola babitan ya bakolo baparcelle oyo apesa bango baparcelle na Tchadi pour que ba libérer pour ndenge mai mbula et l'état abiki awa balelaki mingi bakoma babitan ya Tchadi bapesa bango baparcelle na Tchadi awa ndenge mama lobe koma ya l'état bourgmestre yemoko alobaki basala babilanga muta déranger bango te pour que zamba oyo ekomaki na insécurité bakomaki koboma bato na kati ya zamba oyo yango bourgmestre alobaki balongola zamba basala babilanga pour que lumière ekota pe sécurité ekota donc mambo tomona yango na bapays étranger européen oyo ezalaka ke balongoli bino bapesi bino mapango quelque part et donc badéplacer population déplacer bango voilà mama lobi ke awa nini balongola porte mama abiki elegaki bien elegaki bien Génial. Calme, artiste. Na bien, simple qui mais na brûlé on a dû mettre en palais. Et debout. Alors après na regretté ma vie. Tout ça ça m'a dit tout la mise à matin de tout ça na fufu. Biso to ya vada. Yoze biso. Bito ya boto sa to si sara. Yo binde biso to za na obede papa bokitala. To baluara to ka ko visiter artiste. Oh, debout. On a toujours na mabeli na. Wow. Tout ça ndeni to continuer. Continuer à tout droit. Tout à l'heure avenue Lubumbashi ka ndenge ezaleli. Avenue Lubumbashi. Mais la moni ba moto peso kota. Ba moto ka c'était on a so banzela Jamaïque. OK.
bon, on sait ce qu'on dépense en bon. Voilà ce qu'on va faire. Jamaïque combien? Cook City Jamaïque. Et ça, on va 500 francs. Ah, tu Jamaïque. Mais sur le but que Cooks Banda a, tu tendance. On peut savoir 1000 francs. Notamment 1000 francs. Tabanda quoi, oh là 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 là, des petits boy. Oh putain, mon rideau, on dit Moutazali. Ah, Moutazali. Oh, Seigneur. Donc, la menace, je suis une boule de bêtises. La peine de la minute pour deux années. Maintenant, on va mouler bande comme un sous Yombe. Yombe, ma belle. Yombe, quitte. Déjà fait sous Souba. Tu as fait ça, pas si là, tu as niveau du colo pour la côté de la Jamaïque. Papa, on a un bâtiment à ma boule. Je voulais qu'il va mailler, tu vas tumber la ma boule, il va vendre. Mais, tellement bâtiment à ma boule, ma maille, ma voix, et quand ma kitty. Ah, Bonnie. Bien vu. Ceux qui vraiment, ma maille, qui t'a vraiment fait, autant la grande, vraiment flève mobile. Bon, ma cancela, ma baie. Sinon, la période de Mboula, c'est l'un des Koufaka. Baie, ma baie. Moi, c'est bien parce qu'il a déjà. Sauf qu'il a été cacaboba. Donc, tu as signalé que tu as na commune Yalemba, la quartier Mbanzalemba et avenue Lubumbashi. Et tu as précisément avenue Lubumbashi. On est placé à drapeau de ah, ok. Voilà. Là où nous sommes à Belén. Ah, da des boules donc. Ah, so touché ngai. Voilà. Touché mbanza. Aïe. Mais il peut au cadre ça rappelle qui sent. Ah, moi je suis un artiste intouchable. Là, on touché ngai. Ah bon. Dans ça la fierté Congo. Waouh. Il y a bon artiste sans limite, sans frontières. Waouh. Qui n'a bon état du bon. Waouh. Ah, des boules. Artiste et des boules. Waouh. Toujours continuer, toujours. La taille naturelle. Na Mbanzalemba. Ah bon. Maman bandi musalo kala. Bandi kala. Kala. Koto kimi eza nango. Kimi ezali 5 mois 5 ans yango nazokende naona musalo. Oza ma vraiment na Mbanzalemba. Mwana Mbanzalemba nakoli awa na boti awa bana bakomi ba pasteur. Ba diacre, ba diaconesse, papa ye moko pasteur. Donc ça va. Mama makambo nini ya mabeza na Mbanzalemba? Makambo ya mabika ya bakunono babimilaki biso. Banda basoda bakomi awa kimia. Kimia toyoka kango lisusu te ndenga bakanga kanga bango. Kimia po bazalaki akoleka ka bona ba machete na mukongo. Tina moyo. Tina moyo. Kokenda kozela ba mama kuna bobotola bango ba biloko pasi. Basi ba mama kutu bazaki kuta kisenzo bazaki ka koleka bona. Bayaka kusila pona nini pona ba kolona. Banda ba soda ba yeto zana kimia. Na kota mono pe même na butu. Oui. Mais batu ba kufi belé. Ah, kukufa. Kukufa. Bon. Kukufa na weka kozokisa. Ça va. Bari papa mo atopi risasi kuna. Ah, wana ngambo akisenzo kuna. Ngambo akisenzo batu ba kufi. Oui, toyokaki. Toyoka kasi na mona kite. Mama bine pa koto courir na ngo bien? Non. Tozana pasi ya kura ya osangana te. Pasi pe tozana kura te. Bon ça la rappelle une semaine pour moni courant. Une semaine pour tout qui ata un mois courir raté. Bongo mai. Mai totoka ka ba mapolo esale anyonso na sa. Ah. OK. Okolo banini pona batu ba otala pe ba konzi ba otala yo. Akonzi batanga nena sabo ya tayo moko. Merci maman.
Biso ok na biso katiela biso ya biso topesi yo combien topesi 1000 francs. Taba oya mike o. Deboul. Po batila biso mai. Mai courant. Tozana posa nango. Tozi mbala combien? Mbala misato. Moko. Moko. Ah mbala combien? Yo pe moko. Tengana na zoeka lo mwa mkia. Ba du 3 mbala moko combien? Ko kwa oya 500. Il faut bâtir mbala moko. Maman lobi mbala moko 100 francs. Bolie misat. Chaque fois, il y a 500, il y a 500. Toujours dans le cadre de la production, pour nous rappeler, Bino Babone na biso, au besoin de Sikoyo, besoin de Bongo na commune ya Lemba, na quartier Banzalemba, il pas y avoir que ça la émission na biso découverte, de découvrir makambo ebele, de découvrir ba histoire, de découvrir ba sango, de découvrir makambo ebele. Donc Nzambe aza munene abateli biso et voilà. Balobi, abonnez-vous massivement. Vous s'abonnez à la chaîne Nabino, chaîne Nabiso, 3 Exa Production TV. Grand merci à l'équipe technique Nyos. Kalumbashi. Donc Lubumbashi c'est le rôle à venir mon rôle principal quoi. Ah ok. Ah bah. Mais ceux qui peuvent la possibilité, ça n'ont pas de confondre, on peut compter route à macadam. Oui. Ouais, comme on peut route à macadam, peu. Bako passe le petit kuna likolo. Ah. Deboul ni no koki koloba. Otozo comme on a presque à la fin. Ni no koki koloba na ba nyonso batalio et ba moni quartier, ba moni bipa yo utaka et okoloba na bango ni. Bon. Moi je suis sur Tobi et batali. Et c'est là que tu vas soutenir au début. Na benga ibino boya ana quartier oyo. Tout moment on a quartier. Et ni naza déjà libanda. Vu que ba on dem ba fouter la rade déjà ba palais. Ça va continuer à aider nga on a zonga na ndela boki waaw ngaki ke na la sa ba on ba image oyo presque ba mona vraiment était un quartier waaw ningi zaleli waaw ba condition en est-ce que ozwaka pe ba soutien et pas ya bandeko na yo bazali bana mboka to ba don pas ya bandeko no to bengi na français ba handicap ba soutenaka yo pe bon non nazwa na soutien ya mutu moko déjà maman bazali na Ukraine na asunga ngape moment de contribution ya ba palais non idenga mais tellement balobi faut kaka oluka kosala misala yo moko dike lobi yango moto mokili to ko lembana cd mais yo soza na activité no mo eloko mono mobu esunga o kaka voilà azo ba empêchement ya batu nyonso Lubumbashi oh c'est Lubumbashi kaka oh nyonso Lubumbashi oh wenzeni oh wenza prof pourquoi wenza prof bon zaba toto lo ba soza ozana une relation bien to oyebi kovanda na bato bato kaka oyo oyebi ovanda na bango wana nde baloba te totyaki ngani boye ok po ayebi kosolola kaka wana sikoyo asololaka bien nde na sagesse moko bonjour na sagesse na ye ok abanda commerce nyonso kotali commerce na bandelaka bondima te ke akokoma lelo oyo tobenga no prof ok mais bien ondima te vraiment
tellement Saki Mayele il a reçu le bosso tellement Saki Mayele n'a angé totali qui était à Zamuta Mayele makasi ya kokomisa vraiment commerce mukebu ya komisa un peu munene que tout ça les fait plaisir ya kopé sa quartier ya Wenze o da yemo ba nego teka on prof ba nego teka yemo ko ndote ndote ka ba phare d'idée ba paquet ya tout parce que sur tali place là le kana maison munene zana maison munene za ya prof yango ba pesa on peut comment Wenza prof voilà yango to pesa Wenza prof parce que comment des références mon ceux qui aux endettés na chez les copains boya na Manzalemba beaucoup tana mutu bien bien on peut soka référence prof Wenza prof nyoso ka Lubumbashi Lubumbashi voilà yango toujours Manzalemba beau pont babenga yango pont église eza penepene bandi bamona eke te bandimi na bango bayaka bien basotaka su bamai te eyaka paster mo bazalaki awa pont bon liboso pont ezalaki ne pont depuis Salemba combien d'années ça fait déjà une année malgré tout basala on dirait matériel a bien fait merci na babonné nyonso bo continuer toujours ko s'abonner na 3 Exact TV bo s'abonner bo partager et to beleli bino ba habitant ya Lemba to ye na commune na bino ya Lemba to mona ba manifestation na bino to mona ba commentaire to mona ba partage na bino to mona comment vous trouvez quartier Mbanzalemba nebi ke bana poto pe ya bana Mbanzalemba bazali balobi quartier nyonso ba jika ba mikiliste bazali bana ba jika ya Mbanzalemba partout bozali bana mboka bomoni ndenge to meki ko tambola na quartier na bino Mbanzalemba bomoni ba makambo to découvrir biso na bino ensemble balobi soko lingo benga biso ko tarte biso toujours numéro zawana oko benga biso ba conseil ba remarque ba soutien na bino et ko pesa ka biso toujours effort lobby pe to kende lisusu to ya na commune na yo zotala biso te bi ke yo zotala biso na to ye commune na ote mais nzamba ko suna to ko ya pe na commune na yo pe mwana Lemba zotala to ye na commune na yo se manifester commenter loba debout nous sommes presque à la fin il y a découverte na biso et monde de la fin na yo pour que to kabona na yo o se reposer mukie pour to tamboli tala ndengo toki et to tamboli mingi monde de la fin na yo zami bon premièrement na sepeli mingi la présence na bino parce que eloko totiaki date pe to ekoki tomona nini susu monde de la fin na ngai ezaka ke bandeko kaka balemba te kosoutenir ngai naza mwana na bango nde mosala oyo tosalaka oyo esenga basoutien ebele mpo tozala fatigue te parce que mosapi moko elongolaka sili te mais soki deke tosangani misapi ebele sila akozwa tan te ya kovanda akoyeba kolonga yango wana nakoloba kaka bosoutenir ndeko na bino naza mwana na bino tala vraiment ete ya quartier quartier eza ete ya critique motu moko te akoki osepte motu azala na quartier boye mais tellement tolinga yango bon toyaka kaka tayaki kotala bamare yango mpe nayebisaki bino ke boya tovisite mpe quartier mais na minute oyo nakolingaki bato nazala kaka koto nazali bayede ngai tala bagarantie koforce ngai ta bagarantie ete banini esala mpe bien mais merci mpe na ndeko oyo baotala biso bazwa vraiment temps ya kolanda émission oyo malamu badécouvrir vraiment ndenge nini tobandaki émission oyo mpe ndenge nini tosukisela. Voilà, merci de boule. Moi, numéro de contact, et peut-être dans mon temps contacter. Bon, numéro de contact, il y a WhatsApp, il y a plus 243 81 62 93 765. Oui. Plus 243 81 62 93 765. Voilà numéro na PCP wa mbote kaka. Kasi na ngai na pesi mbote na maman na Clara Maswa kuna niveau Canada.
pe papa na nga Edouard de Santos na niveau France, maman na nga Tété na niveau ya Lille, pe maman na nga Marc Nandi na niveau ya France. Na pesi mbote na pasteur na nga Big. Et puis kobosana te mon président Charlie Nongi Videla esika zali. Tout groupe ya Tout vient de Dieu. La pesi bango mbote ba chef na nga Balos, chef na nga Mabidi, chef na nga Kopira. Et pourquoi pas bah, chef à répétition Joef Chalambi. Sans oublier que tout le monde pose en place, c'est pas ça non. Aza venangai encadrant na Tout vient de Dieu, mais le long de rendre visite papa ça non. Le t'es journaliste. Mais le long comme quelques journalistes. Voilà, bonne chance. Merci. Merci Nengo Yambaki Bison na Kaitou. Merci. To tamboli, to visiter, to moniper. Chaleur aux anamolaka. Merci Moussala papa. Tout tamola, tout le monde debout. Moussala Charlie non guide. Conseil ngana otiki la yo na bande écouter exact bazol tala biso chaleur aux anango et la succès oyo kende liboso et nzamba batila yo quartier oyo lobe comme un quartier historique na yo. Merci. Obetaka lisolo ki na bimela. Merci. Merci vraiment. Nzamba ozana yo abatila yo mais et Cosentende Belete pour l'actif hôtel on a la frontière on a 4 frontières wana ezaka juste kaka ko l'exatan il y a un moment où on a besoin d'hôtel te temps ndeni ya ko hôtel ndeti gérant pour azavement matolo ouais bon biso pesa iratate ouais iratate bon se bayebi au moment donné debout la kufi mon pierre mon tena le kakuna wata mo eloko mo ya ti kenabo vraiment merci debout et babi tanzalita to aussi sanyo sauté parce que batu balandi biso batali biso. Et moi, je vous assure que Tokokutana au prochain numéro, Tokoyaka Lisusu Manzalemba, moment tout, 3 exact production TV, on a besoin de Tokoyaka Manzalemba, Poto Zwakayote, Barabe information. Et moi, je vous confirme que Mukolo Moussous Tokoya, et vous allez vraiment justement émission spéciale pour nous, et pour nous couper les solos, carrière artistique, na peu famille, na biologique. Vraiment merci, bonne chance, bonne année, on se revoit. Merci, bye. Vraiment, aussi sinabiswa merci nabino tout ngai nabi mikolo na bora na suba tuté. Et merci na pesi fan na moko et à émission la découverte papa Roger na Belgique Molandi Mounene vraiment merci na appel na yo Molandi Mounene mais hier j'ai déclaré kaka biomani moi la Kasavubu Molandi Mounene et ça l'a dit bien à moni mabele na bango ya Kasavubu et puis à Bengi c'est ça exemple na babino tu na commune na bino benga on se manifester que ngai pe moi na commune tel na Hollanda merci na papa Roger depuis Belgique le loto ya ki na quartier na commune ya Lemba quartier Mbanza Lemba. Merci pour lelo tosuki awa tokutani au prochain numéro ngana bino et to s'abonner toujours na 3 Exact Production TV et merci l'équipe technique nyos to uti musika ti awa na Mbanza Lemba merci na cordon merci na ngamoko papa Sano Bakala de Kuba au niveau benga numéro zawana bye.